Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Belle vie, na kangisa ennemi na lobisaketi. Na kangisa ennemi. Na kangisa belle vie ennemi na kangisa pe si l'ennemi. Na kangisa belle vie ennemi na kangisa pe si l'ennemi. Ba ngom balé ba yebi. Ba komeli oti poto mama ni mama songi ba billet et yaki bake Congo. Parce que bien na ngola to mona boya kate ba luka. Ou biso mama ni mama yebi biso. Mama ni mama ndazana yebi ayebi ke Mireille moko a exista. Soba yeba kindenga tindele bata poto ba kindaki. Ndanga tindela pe biso. Na susa kingakati Nana susa kingakati te. Nana susa kingakati te. Na ya Congo ko sala nini? Bozo bombelanga nini na Congo poison? Bombelanga nini na Congo poison? Nga moko nde na link ozonga na Congo te po motema mabe eleki. Na bo okota na cercueil. Na bo okota na cercueil. Moninga vie za ragu makasi. Moni Congo na oyati. Moni Congo na oyati. Moni Congo na oyati. Moninga oya za Congo kuna uti na ngola za kuna. Bo meme na kingakata ke develop a chocolat. Bo meme déjà. Bo fina et. Ngande bo benga nani. Bosuki. Pour dadi na monde tête ozaki na basi belé o ba mi bomba. Babisa ka ya mira. Babimisa ya mira ese minga za moi ça. Reba neno. Papa na biso le maman biso akufi ba famille maman biso ba kizaki eke mtaboma maman na biso. Basala ki coutume ndé les alaka. Malédiction il ata papa na biso. Makamino so banda oseli banda simba sute. So totali na la génération ya bata théâtre mingi na mukolo na bango. Musupe na ko bota bango. Et oui, pour muso to batuni on émission que oh wana te yaza mukolo na ngai. Yaza boy. C'est que na mukolo makasi. Bakata oza génération mo. Bon, et bakata to génération moko. Et bakata to génération moko. À part et bakata. Gabriel. Te Gabriel aza nini camarade na ngate. Leki. Yekutu leki na ngate mo ananga penza. Yepe mon ba chasser na msa suka la Congo. Ngana mimela on ba kai na classe. Po anini na na muto sombela nga sakiti. Bon, ba o to kola na ba yebi ba Mireille wazaki ne logote Mireille zaki na ile mususu afani pe bana tongoti ba 10 pe ba lete na ba leki na nga kaka oye ki pe place mo bo mona pe ba peso ba sani osokoli aussi so so ba sani ba peso mo fufuna nini omemi okire ngoli na ba leki na yo donc ba bilo muka ya bongo bon petit théâtre kuna baza volende théâtre eza albina nga bela Mireille théâtre eza nango bien po mezaka ka awa ke bazo mona ka ndienga lokwa na ye ko botola ba rôle eloko ka bisenga ngwana ba mona ka lokwa na botola ba rôle ya bato mais eza nango na botola ba rôle ya bato yaka yo poussa nga pe na poussa na to vanda est-ce que Mireille ça a la capacité à ko luka zonga kin pour évoluer sous carrière mais en tout cas les que tu moni tête sur landiango ozana ta obala te omoni so nzamba atelanga so 70 to 80 ans moi 30 ans na vanda peta na libala na senti pe lengi ya libala ti so na ndika tête na obala te FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de folie. Nanda makamambongo salango awa. Namona keza ka lokiti na yo tuno sa nini. O eza chance de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, voilà, de tout, au tel Arabiso, l'Ingabiso, Nabiso 4,
kati partout dans le monde entier o bolingaka Kevin Panda Lekechu na bino o botalaka vraiment Congo lizi bana pesi merci na babonné na biso o pesa biso confiance o tito yi anakati ya Angola pona ko sala toujours musala na biso to yi na l'artiste héritier Watanabe moto na tembe goga nyoto baki tanto na kati ya lwa truc kozonga boete il faut tout ça toujours musala il faut tout le artiste oyo bosenga kinga o bazana kati ya Angola ya baki ngai Lekechu na kozonga boete te ngala mbela bino ba artiste minene ya kati ya mboka oyo nazana ye moko na bino o bol asepelisa bino oyo bolinga ye o botungisi nga mingi Lekechu ozana Angola lukaye azoyoka te akenda wapi sango na eza ndenge nini tokosola plus e kati na ana kati ya Congo Liziba TV oyo na kombo ya ngana na kombo ya Miraesa oyo na yabi ke bana poto na mito bako sepela to gomona émission o toza penza chez ana résidence na yeto ko tala ye to so la plus et 4 na moi miti mukio a PC biso merci vraiment na maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FBT Misalande ya Gisèle Tati maman versa c'est monter ma prince Giclo Winner et na PC Mbote aussi ya Sia Moulex Aigle Noir et monter ma Belinda Kim na PC Mbote ba tutu bolinga Kevin Panda Lekechu nga pe na linga rabino toujours bo s'abonner na Congo Liziba TV na zanaye star na biso ya munene ya mboka oyo asepelisa biso o to sepela penza na musala na ye o vraiment to sepela na ba film na ye maram na ye belé oyo ba sepelisa biso o to kosola plus et 4 na ye awa na kati ya Congo Liziba TV na Angola awa sika tozali. Bonjour, bonsoir Miraesa. Bonjour, bonsoir Lekechu. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Na monyo sous na théâtre mo bo salaka bozobina ezaka nini? Fashion. Voilà penza au CP sabato mingi. Théâtre eza musala na biso toponaka to sala ngo penza na mutema malamu. Na sala théâtre te pona landa mutu mo boyo na sala bonezo te na sala pena théâtre parce que na sepelaka nango. Ya na banda ko sala ngo penza na volonté donc na banda bimisa pena o eza kati na ngai na théâtre. Voilà to koma to beta vraiment solo na bi ke Miraesa binzambe. Makasi. Na yebi makasi. Donc soki nzambe te biso ba oyo mobulu. Émission sur le bandango toujours na prière na losambo ce que j'ai pensé c'est ça maman tout bakota lo siko na kati ya Congo Liziba moi losambo mon prière pour to banama so na biso to bondeli Éternel notre Dieu papa to pesi merci pour zamalam merci na grâce na yo au permettre ngana mona na lisusu na ndeko na nga panda tamula to mona na te usangisi biso lisusu kati na émission oyo ya mokolo lelo tikati émission oyo ezala na succès koleka succès oyo ba succès nyonso tout bato na mokili ba pesa te kasi oyo nzambe ya lola opesaka donc mukimbo masanjoli ezonga na mboka na o papa po soki yo te mususu azali te na pesi yo merci papa banda na biso lokola alpha o enchemena biso lokola Emmanuel na suka o succès na biso lokola omega na kombo na Yesu Masia amen. Tout sur la siko Miraesa. Et à Kati, tu vas nous Kati Miraesa. Parce que, est-ce que vrai nous les en ordonnons? Comment on a Mireille Coutina? Vrai nous on a au papa on a la maman on a Antoinette ça botanga na papa on a Coutina tout écou Mireille Coutina. Tu vas nous sur la Mireille. Tu vas nous moquer à Mireille. Ezaki ndeni Mireille Zekolonini. Mireille abota mesikani. Mireille papa nanga za musuku mutabandundu maman nanga za azalaki mboza po asa kufa ke son âme repose en paix maman Antoinette na botami na Kinshasa na hôpital général ya mama Emo na za troisième fille ya papa Coutina asima nanga na za pe na baleki 5 donc tout ça une famille de 4 filles et 6 filles pardon des garçons. Vie à Miraesa, c'était comment la vie? Vie na bino moi na bino zaki ndeni parce que tu ba réalité za mokili mutu takola na ndenge na ye Miraesa vraiment ba koli ndenge ne. Bon, kubeta vie na nga ona kolela to tanela tongo a Lekechu. Te Soto ba to ba na ba beta vie na nga to tanela tongo po eza vraiment moulayi. Au kata na biso, c'est l'essentiel. Mireille akola na famille moko na kola na maman te na zanga affection à maman donc moi mon fille moi ça sans affection à maman biso akufaka très tôt
atika biso miki makasi tokola papa na biso mutabokola biso donc tokola kaka na mawanzambe tokola pena na mawanzambe papa anyokwami po biso lelo tozala pe otoza lelo donc tokola na mawanzambe mwana ya Mireille pasaki ndenge nini kozanga mama toto ozali na bambula nini to mama kufi mama atika ngai mukie makasi mama biso na akufaka na 29 ans abotaki biso mukie makasi donc azali trop jeune akufa trop jeune donc tokola na passe donc passe pena o bato bayoka biso toyoka ngo a de façon to beta lisolo o même grand frère na ngai Boni frère Boni alelaka ba parcours na biso le parcours na ko bando beta to bando beta to bando lela awa na yo nanga donc tokola pa na passe donc ti to koma lelo to za eza grâce à Nzambe kaka. Parce que au cause émission 4 moi déjà to ko sola nabi ke ba refunga da mato iba funga da miso ba ko yoka déjà Mireille na bango parce que il rappellera ba tout plus émission oyo bato bokoli na bango na ba quartier na bisike belé Mireille abi ya lobeki dikambo sola ba kiti ya lobeki ya lokuta tu vois passion na maman akutiki bino na papa bozwaka maman mususu te ezaka ndeni mwana bon maman papa biso ya kufi na 1981 papa abiso avanda ki penza pour maman abiso avant fatiguer ke maloba ke ba na ngai ko nyokola bango te bokola bango papa abiso avanda ki pendant 7 ans aye ko zwa mwasi mususu na 1987 après 7 ans na ko zwa mwasi mususu eza normal parce que amona ki déjà ki to poussani to komi ya ko yeba makambu na ko zwa mama mususu a bokola ki biso tina nde to kolilelo tani za kindeni manque affection mama na mike maman no zaka maman na opeta zaka maman na ote donc ezalaka mwa bakara omona maman mo bo azana affection bana makasi ezaka bombo akasi mo rare bon eza normal toko ko bando détailler te ke maman anyokola ki biso maman asala ki boyemelo kwa azoki ka so na biso merci na ye penza merci na ye maman passa merci na yo à part ça na bo jeunesse na muki ya Mireille ba réalité ni nakutana nango Mireille akola mabe makasi nakola mobulu makasi da bundaka chaque jour papa na msuku ta des fois comme ko ibisanga maman no fallait pas kufa ibisanga tata no ezara nani nakola ka ya obunda nakinda classe nazonga na uniforme na maboko donc désordre nakola penda désordre makasi donc là msuna yeko za mo maîtrise na kimokolo nakoma pelika msusu na tali na ngabu na bomika moto me nakola mabe makasi désordre penda makasi mais sauf que na finga mama mutu te na finga pe mukolo na quartier te kaka so tumbolinga opika kaka wana ndipina na kola bo réalité ya Mireille za kindeni ba difficulté musu beto kutana o vous mettre kala tilo na ba mémoire parce que bala ba okola ba makambe belé bilo mo passé na bo mwana bilo musu koko supportant ote to ba ninga ba o se retrouver affection mo to joie mo mais pas na côté nous aiko zanga ça qui ndetine affection ka uzanga mama ti moni mona sozo kola pembela mama soka tout na okima mbango na makola mama siko biso ba affection na to zali na ngote ato tutani ato sali nini olanda papa msa to kelelela ye donc to kola ki na ba douleur mo boye te na kolinga te douleur wana un jour mwana ngakola nango eza facilité eza pena facilité donc ya facilité bo ba classe à Mireille vous avez bien bon kotanga sona lobiki na tanga ki penza tine bandeliti suka na kosi parce que papa na biso azaki penza na possibilité of te la biso ba classe li souté to tanga ki na moment mo boye to ko kata na biso ba classe et to na komi mukolo na komi komona ke esengeli na yeba kotanga na yeba nini ngamo na bandisi ko kota ko luka kotanga na ndenge na ngamo ko puna yeba quand même kotanga mukore mukande mo te ko kotela na ndako boye eleki oka bozo yeba teza nini na kasala effort na yeba quand même kotanga na yeba quand même kokuma effort on y sala ki po yeba kotanga e brokoma il faut kanga mona koti ba cours d'histoire na komo ko yekola osko mbongo ezate ozo ki mbongo ngokoma te bambongo ndeka na ibisa ki orphelin balela penza te nzamba tika bango tumuna mutu moka Mireille tanga 2 mois onga na futelo mutafutelo pe utangi pe moi 2 mois mo mutafutelo wala kutuna na kutuna idée ya théâtre te to non sur la Mireille ya donc moi 2 mois mo mutamawaka sepelaka na yo afuteli na yo
bongo kaka. Parce que tindaki pour ça ko malibanda to comment? Tinga pena na bima libanda te na kola na ndako. Na bima libanda te na kola na ndako malgré mais na katika ya ndako. Na bima libanda te. Na za fazer te. Na fini ba fazer te pardon pour nous interpréter mabe. Mais na lala libanda ndako te na ko maba ko maulukanga te. Na sala ngote. Parce que na kati ya famille ya bokola. Ba choc qui n'y a pas kozanga maman, ba réalité ni ya mabe oza etikala kwa défaut na mutu na yo tselelo. Ba réalité wana soto bandi koloba ngo ya ezaka pasi soki oboti mwana lelo mwana no azaka ya yo mwana ndeko pa zaka ya ndeko. Ezaka bakara mwana mundeko mususu azuka mwana na yo aozo bidonde moko. Mususu pena zaka ubovanda pena bomuna pena ki la kisa pena ki yo zaka no mwana ndako wana te. Ato matio kito longola ngo te po eza bongo. Donc bis ngala vivre ngo. Voilà. Donc na longola na ngo te na mona na ngo normal. Po eza ndako na bango. Ya normal. Donc ton vivre nyonso to ko ngala donc ngaso na biso na loba na banda ko bete le parcours na nga vie. Te eza mulai makasi erezwa biso temps. Omoni lelo na zo beta na masolo ya vie na vie ya théâtre. So na beta to beta to zo pena ta émission mobimba na bandi ko bete lo vie na nga okolela. To bata l'essentiel ata 10 minutes mo ya histoire parce que ça l'histoire ba base ma monsieur Zakati te ba Kati ya Mireille. Donc Kati na ngai na sina na lobai ne bandeli les questions na souffra trop. Ouais. Na souffra trop. Tu t'imagines que nga bando que lem sous classe na chassa soukali. Mon ba chasser na msa soukali ya Congo. Nga na mimi na ba kai. Na classe po anini na muto sombela nga sakiti. Mais na ba noko na ba mama kulutu na ba donc maintenant me bakaye na chasser ya soukali. Donc non na classe. Donc pour non l'action que kia ku ba kongo ba lobaka kiangani. Donc na ko donc et ça la nga mabe makasi so na bandi ko kanisa ba makambo wana ça la nga mabe et ça la rakena sunga mutu te na vie. Yeah. Mais Dieu merci. Bien merci. Voilà, toujours ma solo avec Mireille Onakombo ya Miraesa oyo toujours sur la plus et Kati na yebi que surtout ba maman ba même ba hôtel biso quoi maman Nathalie Fikipo monter ma papa Paul Fikipo FBT Miselande Miraesa na bino yo ba tout botungi sakinga le quelque chose la biso Miraesa toza penza na a sur la plus et Kati na et que ça la bien et après obi chassa sikra na ya nango parce que c'est manqué na Mireille na ba classe na ba quartier. Bon, ba to kola na ba yebi ba Mireille wazaki ne logote Mireille zaki na ile mususu afani pe bana tongoti ba 10 pe ba lete na ba leti na ngakaka oye ke pe place mo bo mona pe ba peso ba sani osokoli aussi so kwa ba sani ba peso mo fufuna nini omemi okire ngoli na ba leti na yo donc ba bilo muka ya bongo bon po na nga na banda o mona na nga na banda ko mona na nga ngo eza na ngo vie ya na ngo vie l'air na ekokola to ekokola na bandi ko luka de am na komi ko luka na ngai les passés les passés de JCI ilikana bien c'est qui yebi ba opi ba ndeko mona ka ke ba oyo ba o bazaka boy ba kola ka boy avenir izate pe bazali ba mama pe bando ke la biso mawale mama bisa kufi bazali opi ba mona ki le kwa bana na mama banga kufi to koma osesa ba onka misal netka ba boy pe bazali c'est que na famille ba boti na bino pe ka bon na famille ba boti ba famille ba parents ba papa bazali ba famille mama pe bazali ba kozoka ndenge moko te ba kozoka ba traiter ndenge moko te ata omati okiti bazona bango soina yo mais à 100% te c'est ça yeah bazwaki na bango basona biso batanti nanga bazwaki ba makulutu nanga mais à 100% te yeah voilà 100% te de Mireille to de masolo ya Mireille azoba appris obi que papa za suna mbongo futa bino classe te oza ko tanga sote bino vrene on kambe na famille biso mama bisatika biso 6 on a 6 soins, papa a une possibilité. Bon, soit qu'il est naïf, on a beau tangate, papa yemoko la guino comment. Papa na biso, les mamans biso akufi, ba famille maman biso ba kizaki eke mtabomé maman na biso. Basala ki coutume de les alaka.
malédiction il ata papa na biso makamno so banda osali banda simba souté donc difficulté côté à partir wana to koma epena na difficulté à partir wana nyonso papa so ndo osali simba te yana biso mobali frère Boni alongwa ide na ndako akeki akipa ba makuta na biso na kikwiti o nga pena la neveli na akin papa tinda ki susu na kikwiti tikale lokola 3 aya na bébé pe akokai ko gwenta apte akufaki oh là là to maman atika bébé atika bébé a 0 mois akokaka muta obokola ya zalaki te bébé na biso wana ayaka okufa nde biso totikala misa to wana ndenge tobundana kana nde tobundana. C'est quoi la difficulté na sémence wana courage et a passé eza pena pasi soki okufi otiki bana na yoka bongo na charge moko na yoka batu balobaka ke ezara malamu mama kufa malamu papa kufa po mama obokola bino bien par rapport à papa na so bundaka makasi na obokola biso malgré aza mobali abundaka penza tukona koloba te ke papa na biso sundola biso te abundaka penza malgré mais abundaka na biso tito yaki komiyeba ke nga Mireille nga Eveline ngai Gode ngai Moseka ngai boy ndesi manango bandeki koluka banzila na yemususu to souffra tu souffres. Tout le monde te souffre, c'est que tu souffres. Ba oba yebinga ba yeba to kola na bango na bumbu wana na fish. Ba yebi ke Mireille wana penza ti le lobo ya koma na za bongo azala penza pour place à ruta. Tu souffres. Beaucoup vanda, vous vendez pas. Que doit le pont na biso OK, papa son papa ça zara dana le pont na ye. Tu zai pas na le pont na biso. Kola pena ti papa so ti le lo azara na le pont na ye na tongela moi. 2 chambres salon na ya vandaka l'aise ba tonga pe ban porte na tsa ba locataire akoma pena o vivre azala akoma pena azapina na minute azabi. OK, bozora toujours du solo na vie que atolinga mingi plus ma solo to robeta ya Mireille. Ce que to ngobi que bosufu na papa bo tanga na bino tanga parce que tant oyo Mireille ba ki do mo que yo ngo mi futela. Et na tani komi ko raposa otanga yo moko pe o mi futela to mo petit chéri to zakile ni et comme aki na mama oboye komi ba jeune fille au fond d'apenda ba bilye mo baninga ba olo ba moi je suis moitié yosko mo olo ba ngo ezate po obeta ba frein monika tikana lukata mo place mo bona ki bwaka refuge ndi ba a partir wana to koma ko bunda kaka ngana bande mo na okindi pe ba répétition mais na okindi classe bongo pinza Mireille to ba Mireille ka zo diplôme te na zo diplôme te na zo diplôme so imagine tika classe na neni na niveau ni nga tika classe na 6e 6e primaire tika classe na 6e primaire après na bandi siko 6e primaire wana ezaki vraiment choc papa na kota la mwana mwasi choc makasi bon ata mama kolo to tata mwasi ezaki te pona ko aider ya tika ko tika voilà ils a vraiment abiso do bezima solo ato salata 10 jours, 2 jours, 20 jours, il y a une histoire, tu vas déjà comprendre déjà que la difficulté est au Yakola Nango, et tu vas qu'il est là et ça la rabia, et tu parce que Mireille a une salle de théâtre, pas si calme de mettre un théâtre, c'était quoi? Théâtre pas si tu me théâtre, on a mon sentiment, sentiment pinza, na théâtre, na baba na biso wana ba yezuka, babanda répéter wana ba mama loso, ba bidenda. Banda répéter na babala na veshiko wa kufa kisonam banda répéter nga pena nlele kwa na zayi mwana quartier na banda ya otala na ya otala kani na ya otala boyeju musu bazaka na spectacle mo fa ba sala fi mo ko ndo jouer wana na bosani kombone ayaka te siko baliaka de ambonga batu fo ba kisali spectacle wana ngana zayi kana yesi bon ngana okoko jouer ndenge fi wana jouer okoko nga bien na okoko babina ngameka na meki na koki tokepe spectacle na jouer na joie kutu koleka mukolo
rôle ya nde na bandi kosala siko kokende barépétition nakomi kokende barépétition ti naye kolongwa siko pa ya papa nake na kasavu mpa koko na biso nde place nake kota théâtre pasi ya tula nake kota na ko pasi ya tula donc na banda théâtre bongo pasi ya tula otokenaki kuta banene pasi ya tula le nakende pasi ya tula nakutaki Mugondo Mbata Siala Dadidi Kambala Sek Koko Bilali nakuta 4 à 5 personnes na yemoko mystère Seattle mon papa que je te salue nakuta ba c'était comment la vie kokota langa nanu ezaki nanu facilité le na kina biso ki na exemple ça na sala théâtre c'est tout le monde sala théâtre habité na ebisi na sala théâtre mais na ba groupe kara ya bandiko ignorer ba groupe kara tse wana habité ube na mekana bola kisanga kasi tant na eko kota moni pena ke ete na zo jouer na nga bien na moni ki pa pena na jouer boye na répétition ba beti pena maboko pe ba betelinga maboko nda moni ke oui on saleza tu bandi ba répétition ti to eko zo producteur moko Jimmy Mukelengi nda salisa biso kombi e uti poto ya tant kombi e uti poto e bimi ete comme na liambo na ngoti mukolo gupa liambo na ye menga lia ba code nani siatula siatula liambo ne to yeba ku dupete ke ba futaka to le bika ba bengi biso yaka bilamba kota boyezong sa boye tournage na suka lango ba pesi biso ka transport to kena biso nzoka ba futela ke on caché to yebi na biso te mena suka lango to na liambo ko le ka caché o ba nga ba pesa ngai ya na banda théâtre bon après réalité ça kinde après réalité na yeko ko ba producteur babandi ko benga yo major lera yé à côté na monde de théâtre major yé abandi ko benga biso to bandi ko tourner après Alpha Bokole après Titi Kalou après donc ba producteur kaka si ko dona vraiment féliciter parce que ça vraiment musala penza na art na biso c'est pélici bato belé ça dit que Mireille ça dit que na ba rôle tout vous avez incarné vous avez ko simba vraiment ne to linga penza est-ce qu'on a kata monde art ami mais malheureusement na nyoso na sala ba pesanga ni trophée ni diplôme ni eloko na temps nyoso tout na sali na sepelisi ba tête nga azata na trophée te na nda o artiste na biso azo mérité trophée au diplôme de mérite au ninazo ate oui to komana sikoyo tolo banano miraisa ba théâtre tu sali wana ba mi proche bazaki banani penza na kata théâtre bon na théâtre to na ba camarade te na théâtre to na camarade te so komo na camarade na théâtre vino e koma mabe na théâtre tuzana ba collègue tuzana ba collègue tuzana ba yaya to apena ba leki na bana pour biso par rapport ba benga biso ka ba mikolo to mikolo makasi tinga ba tenu sa théâtre presque ba leki nanga do ba génération ngeza ba mama linga ba mama bipendu ba mama nini pour ba oni so ba na si ba leki nanga pone o chino mama bipendu wa kasi pour ba biso sa théâtre solo bika mi temi esa ya na ngai mi yonga pone métier na ranger mikolo wana na métier na place ya kimukolo po ani na mukolo ngaza mwa mukete ngati na bomba identité na pa mukolo donc so totali na ba génération ya bata théâtre mingi na mukolo na bango musupe na ko bota bango et oui pour muso to batunyo na émission ke o wana te yaza mukolo na ngai yaza boy c'est que na mukolo makasi bakata oza génération mo bon e bakata to a génération moko e bakata to a génération moko à part e bakata Gabriel te Gabriel aza nini camarade na ngate leki ye kutu leki na ngate mwana nga penza ye pena leki te mwana Gabriel pena mwana batu to na bango génération mo na théâtre ibakata mindondo pauvre mindondo ke sonam lipati fololo nani susu mama top donc ba génération na biso bango wana sila azaleki azaleki sila za ya azaleki et pas nanga azaleki nanga azaya nanga te sila aleki nanga malgré bazo pesa ba mbula o ba opesa sila za leki
Belleville leki Gabriel leki nga za pena yaya na bango mbiaka pour aller dans sa théâtre so baloba vérité baloba pena ki batalanga na TV lè wana pe ba TV mingi na bandaka batezala te ba polisi yo pena mabele pota TV ofandi pena utala mira esa basé belé pourquoi quitter tina ignorance parce que batuni uzozana bango petro oh sorti tournage ami bo fréquenter bon to banda tambola mingi na zaki mingi ko bima na Maxi na bima na Maxi na bima na mwana na kinda poto na bima na Maxi na bima na Gabriel na bima na Via na bima na Bakata na bima na nani mwana kinda poto feza kombo ni msusiki Amanda ineto bando kina bango ba concert ba zaiko to kina ba mo ba bo sisi tournage bo place okina ta kena mso mela zaiko to kena mso ba zaiko to kena mso ba nini ba wana ndi batu bando tambola na bango tant obi kombo ya Maxi rappeler nga to zani na Paris bon séjour ko na mbote na Maxi bondo yaki pesa via Maxi te Maxi na yeba vinete to kutana na tournage to kutana na tournage na Njonding na Kimukolo na yeba vinete na yebi vinete oza tretaka ya zarandumba wana eza vina ipo yokango eza omoni na monde théâtre biso nyonso nde tozabo na ba o babala babenga biso ka bandumba na ba o lelo nzamba asali bango grâce ba o bala ya na mfi ya théâtre moti babenga yake abima na couvent biso to babenga biso bandumba te biso nyonso babenga biso bandumba Dieu merci nde nazomona biso baninga bazo bala donc nzamba za malamu ya Miraisa likambo qui est grave makase sikoyo nde bosaki ba théâtre na ba producteur ebele producteur ni ovema sepesa ki Miraisa ovema bimisa Miraisa libanda ya mboka au film va au sali boyo vraiment que epesi vraiment loyal en tout cas nga tellement na banda osala théâtre na idée ki na zapenda artiste film nyonso na sala na yebite film nini na eshua na yebite po na za muntu mais majorité ya ba film nyonso na sala epata penza film moko te na eshua na yebite na muntu na ko pe ko eshue mais ba film na epata ni to bi président bino siatola ezape au bénéfice pe ebele pas siatola bon il passe tout le temps la bénéfice na ngati c'est normal pour yazaki ne kaka ayeza lokwa azaki ka lokwa ye alaxika nzela ya bimisa ine kanga on a lié ka ko ya linga futanga ça arrive aussi au bénéfice pe do en tout cas kuna mo gondo abaki ya bomaki groupe and comment on négliger groupe mystère abomaki groupe te mystère akende ine poto la asali ba pièce na ye wana ba futi asali makamne atena e poto asundoli na e groupe azui groupe atiki pa mbatasala mbatasala na dadi bakoti guerre na guerre wana pa mbatasala koki na ye guerre te akei dadi akei asali tapis rouge mbatasala pake ngam na tikala la présidente na groupe ya mutu soso la question déjà ezala kwa mutu apesi ndobo oli api ombisi c'est tout la perception ndobo biso moto péché oli apesi biso mbisi ke azui mbisi apesi so oli esi apesi ndobo yimo ala kisiyo ndinga okanga mbisi ne baliso yo kinzala então bino pe na kata ba monde théâtre ba ulingo pe zaki entre parce que donc na génération oyo e comme que bomo linga na bino comédien ba komo lingana na tana pe bino pe mi resta pas rappeler mbala bimana ba on na théâtre baza en tout cas na ko beta masolo wana na TVT na obeta on na TVT mais yebaka ke place batu baza place batu bazo vivre so boza batu eza normal pour bambwa kutuna bambwa normal libata normal donc wana eza normal eza kana bongo ata l'église kutu pasteur na frère na protocole bon c'est normal lo Miraisa auto souvelikamo qui bi ozo trophée et le côté na kati monde théâtre l'autre mona plus ba artiste belé bazana king lelo to baka na kombo mama Olive oyo maman biso honoraire azalaki ma présidente ako aider ba artiste belé ba se ba ko zo peut-être ba vie mambe belé tu éviter on se rappelle ko mona biloko ani baninga bazo évoluer ba sa mo minene peut-être ce que tu nga Miraisa po ani ba honneur nyonso oyo biloko nyonso ngana se retrouver na ngote ya beta kopé bon ezara pasi comment on appelle qu'elle aime sous baninga bazo bénéfice mo bout dans sala oyo sali yo zoate mais na ko forcété
non forcé te ki ngai pona nini ngai te pona nini ngai te non forcé te nangi na pesa message pona bato oyo bozwa ko s'intéresser mingi na nga ou bozo benga nga na zonga Congo désolé bo benga Congo na ya na Congo sani na ya Congo ko sala nini bozo bombela nga nini na Congo poison bo bengela nga nini place naza bien nazo vivre bien non souffrir te muta souffrir azala boité non souffrir te naza très bien bino ba journaliste o bozo tia ba photo na ngai bozo tia photo na ngai ki o Mireille Nangola zo souffrir azo sa so nini te na souffrir pona ko souffrir nde botika okosa ko nga na souffrir te na Congo na defate so na bina zo wa Congo na ovanda pa na biso malgré na ovanda na nga na olala na salon mais na ovanda pa msata un mois na ozwanda kuna ovanda nga moko nde na link ozonga na Congo te po motema mabe eleki na bo okota na cercueil moninga vie ezalaka gu makasi eyaka kitoko so ozo vivre na bona kota na cercueil boniokama te mpo na ngako moni Congo na oya te moninga oyo aza na Congo kuna uti na Angola aza kuna bomeme mpe na kingakata kezwa velope ya chokolate bomemie deja bofina ete nga nde bobengelani bosuki nizoza na rage esali oyo mabe esala nga mabe makasi mpo baoleka na bemission mira isa zongai mira iso ni ozovandeli na Angola nini ozosufri nga na osufri na pena kamoke na beka ni Angola ozosufri nga na osufri ndasufri azala aboye nafutela lupangu mobimba nga mona Angola babengaka kintali sozi bafutelaka nga kintali sozi siko yo lobi na souffrir na yebi nde basenga mungu apo ba voisin te na yebi nde nazanga na yebi ko nde basomba mai te nzonga na Ngola basomba mai ngala ina nde basomba mai te nyonso basombela nga balesa nga bamelisa nga merci mingi na Blanchard Mwanga autrement dire Miguel Volador Jack Boer bino bongo bo sisa na bino mbaki na susa kingakati nana susa kingakati te po bato bazokende o bazobenga baoloba baninga boloba Mireille zonga Congo po na okobona mona bande bakoma ba jipi ngala bandotambola makolo po baseka ngana e tournage na moto ale ba matina mituka bakeye na kende na banda na bande la vie à zéro ya onde ba luka bazwa sujet nouveau si vous le nini ndeti bien na kaya Angola na bokende te c'est la Mireille ce que tout le monde a problème que tout le monde matanga dadi kitambala matanga ba pololo ba komeli oti poto mama ni mama soki ba billet et yaki bake Congo ce que bien Angola tout le monde a boya raté ba luka bi biso mama ni mama ebibiso mama ni mama ndazana ayebi ke Mireille moko exista soka yeba kindenga tindele bata poto ba kindaki ndanga tindela pe bisote ba Mireille pe baza Angola ba ya loko batindela bisote na banda na ko futa bandeko na biso bakufaka na kenda matanga te ba mama kulutu bakufa bandeko bakufa ebele na Congo na kenda matanga te ya dadi ba moninga kana ye nazwa problème na famille soki ezaki nde babengisa bato surtout baolo bango na TV banya ba comprendre que gouvernement mutu ebengisi bango busuku loko babengisa nga te na lela dadi na Angola na lela na sala matanga dadi na Angola na sala matanga pululu na Angola ya diana na sala na Angola nyoso to sala ka na Angola po ata sona kende Congo dadi palingala mukate akufa déjà yeah. So autant que maman ça a aidé ba artiste et tant que actrice Suzanne Katamboka message européen ça ya ba message de na pesa ebele omoni biso ba olo kwa to ba Tanzambie et aka passe pour le message ne comme mba moko comprendre to le comme ba kal de ezala tanga benga kingandi mi ha esana mama tika ba vendison so mo vendi da bongo et silite est-ce que vous avez une idée qu'elle va que pour ne pas na posa mire pour ezana ngokutu likam kutu ya kobomba te Mireille assez longité batune ke longyo mire moi so azanani ezeli longyo otuna te ezeli longyo oluka te Mireille ça na bani no théâtre vina nga mobimba bo jeunesse na nga élection na théâtre na teki biloko te na sali nini te na zonga sanité na vina nga mobimba na passer on na monde à théâtre siko ti bazo reconnaître Mireille te siko na forcer ndeni te tu ils sont na forcer ndeni na kota maison
basokola ngai mpona koma bamona ngai ke nazali te tozelaka ata nzambe nga mpe nakenda bavoyage na mbongo ya bato te nasala bavoyage nakenda bachine nakenda badubai nakenda banini na mbongo efo mu perso bato mosusu nde baza wana baokende bavoyage na bambongo oyo ya enveloppe ya chocolat epuis eza na bato mosusu to bana baoteatre bamata na bata hélicoptère te ekatoka braza bamata te me nga na matamata donc y a pas de souci nzambe ka andi mutu ayebi osali mpe vi mingi makasi en tout cas mpena mpona osa tellement nakola na mpasi nde nakomi kosimba mbongo nalinga nakende bisika nyonso to baninga bakenda elamba chere nayebi osomba yango kolia mpena nayebi mpe kolia ena mpe bacope nde bafile azoki bacope bakopa nini fimo babengisi esika moko ake mpe cope te nga mpena bavi oyo nde ezaki yo ya limbele te nabetango te te nabetango te nga nabeta limbele te ayo bino kaka bino ya baartiste comédien te baartiste comédien te mutu nyonso to ntango ozovivre oza expert ya dadi kimondi mone mpe mana kenya te dadi azalaki mobali kitoko te azalaki mobali kitoko soki pene azalaki mobali kitoko so azalaki mobali nanga na owangani te mpo dadi na monde ya théâtre azalaki na basi ebele oyo bamibomba babisaka ya mira babimisa ya mira esemi nga aza mwasa banano te na otanga bakomo nga vanda anasala publicité bato mira esasila akonda beba bazosouffrir ozonga na ye kongo te dekrisi cibangu zwanga bien zomona antoneti bien moto abeba azalaka boye moto abeba azalaka boye naosala émission na ndako na ngai epa na ngai nde naosala émission moto abeba azalaka boye étoile kuna zonya omi kozwane babozwi na ye tandi bozolanda bino étoile te eza problème te bible ekuta ezoloba biso sepela na lipambola ya moninga mpo nzambe apambola awo soki étoile azwi eza mabe te eza bien bandaki bobenganaka tobenganaka tosololaka wasir pwani te olakisaka na message étoile bo tosolola dernièrement so eza te naza na Facebook te edenga te naoede yo moninga nazali na problème ya Facebook na problème ya WhatsApp pour le moment na nde kosalela yango te naotofongola WhatsApp ka 2 jours so otuni bato ebele baoyebi soki nazalaki na problème aso oluki nga na Facebook omonanga te na Facebook na ngai ekota ebuzoba na blokango na Facebook te me tosololaka asi nemi na nga te wasir ai nemi na nga te tola nemi na nga te bisika ovanda mpe na kini nabeta oda nde mwana mama nakomaki ozali mpe apela étoile oui abaki nde biloko ebele kutu oyo ekei bamemelaki yango na kanal na ngai nde bakendei na biloko mingi etikala awa ekendeki kuna na kanal na ngai natindaki yango ekomi azwi Mireille nazwi biloko wana c'est bon merci Mireille nakomi kine oui nakomi kine naza bien navandi na bana nazoluka nanu ndako na change ndako na olongwa place naza na change ndako apres na ozonga tosolola bien azinemi na nga te okuti théâtre kuna bazevole nde théâtre eza alobi na nga mpela Mireille théâtre eza nango bien po eza kaka awa ke bazomona kaka ndiyenga lokwa na ye kobotola barole eloko ka ebisa nga yango wana baomona ka lokwa na yo botola barole ya bato mais eza nango na obotola barole ya bato eyaka yo pusanga mpe na pusana tovanda ya bongo Mireille aza Mireille étoile eza étoile ebakata Gabriel aza Gabriel mutu na mutu aza na role na ye mutu na mutu azaka na role na ye oyo ajouaka jamais bakopesa ebakata role ya Mireille jamais bakopesa étoile role ya Mireille eza impossible est-ce que baninga baolinga Mireille sozonga kini oboyi mpenza kozonga babengaka pwani babi oza via eboyi pi merci lokwa vie ezoyebi bomotindi okutinga na fionuka soki lelo netinda koyangola tenga mo nasepela nabeta tour na yangola ntango na yangola nasepeli nanga na ngola yango navanda osasaki mpe na ngola asome nasasi nini Mireille sakotoyo mabor banini oningisa en tout cas bato ebele kutu nde nazala boso na bimi na nzela bakamwa nazala na ngola ebele bayeba kutu teke nazala awa kotambola ezala vie na nga te autant tozalaki na kati ya kini tokoke bacomédie baza na ngola kuna baobima na bajeune garçon babakwanza banani ezalaka mpe bazalaka bongo papa omoni nga Mireille nde navandi boye so nzambe abandeli mokili abi nabotama na obota na lima na oyebisa nzambe nabotama mbwa na Nigeria basala nga mbwa me nabotami na Nigeria
Moi na Niger, moi ba Nigérien de baza. Ba na bolingo moko wazo mutu la bango kuna ya passe ba ye na ye ba pe ba sangisi ba pe sete kata biscuit bo so boutique ya muninga. Lobi nango azwa vie. Congolais azaka pona o détruire vie ya mutu. Congolais ko betela muninga maboko ezaka passe. Joueur a obeta balle na terrain zo souffrir pour ta bi. Mais ya vandi na kita au fin à joueur. Musicien asali nzembo na ye producteur abimisi mbongo pour asala nzembo mais yo vandi zo finga nzembo. Ayebi fo. Mo betela nga mire maboko. Mo betela mire maboko na ndeni. Nile na ngola na tsa mutu qualité. Na yangola na botola mbala mutu te. Na yangola na yebite so na sala na zala na so ko tsa mutu kali na nini te. Na yangola na ndenge na nga na vandaka na ndenge na nga na vivre na ndenge na nga. Mireille Sabine opé lesbienne. Eza ne loba sikate. Nga nyoso ba benga nga. Nyoso ba benga mais sauf que bakulobelo mabe bakuto na ngote pundi na zala bunga. Na yebite soki déception nini na kokoma nango ekotinda ngati na niveau na koma lesbienne. Pourtant ko te ba déception leke belé na kinda ngote donc ekomi moi passe. Passe ma case. Ni botika na kati ya mboka. Pour peut en kuta na ko benga na ba mama Moyindo. Moyindo pena to zala na ye. Malgré zala chat mais to zala na ye ka. Azara mbeta. Mbeta nde. Azara tira ba toilette te azara so bokuta na ye. Azara bon meto mesana na ye. To zala na ye penza. Mona vanda pe bo mona lo ki posa ya madoe. Ya mado zapi. Bo bo sata bote ya kana to kuta na ye to vandi to o relieza to lie to meli to kabwani. To kuta na. Mutuka to kuta na nete mugondo. Na yete so akima ba po anini. On a regardé Babiundo Kima Bat Namboka. On a Kamo et Ambinga Balamoko. Na Kima Bat. Si, pour en aller. Non, non, comme tu fais, où tu convois mon angai pour que ça soit en cas, n'a coûté bien. Hein? No Kima Bat. Na Kima Bat, te. Nga sula nazo nga kongwa ta lobby le que tu na zongi. Na banga na mututi. Na kuma no banga de cercueil. Parce qu'on soit bon. Na vana ngako ya ndio moninga boyi mabe. Il reste marié. Nga pena na vai na TV na baniko ba vie privée na ngai. Femme seule. Vie privée na ngai na lobi na TV. Combien d'enfants? Mireille kando monebo Mireille. Vie privée na nga na obeta te. Ça c'est vous avez un problème. Sérieux? Vous avez un problème. Nga fi arandoti. Dis pas la police. So ekoti bat ba panza naka. Abo benga nga. Abo yebinga pe. Amato bazon na bambo voulait kitoko na kini. Eza problème te. Eza problème te le kitu. Poni bolinga kanga na zonga Congo. Parce que Terry's ville place na ville des awa. Terry na peleza pena vide. Omoni baba tonu ba luka. Omoni nga ebi major bisadidi. Abanda ben sa vie ya utangola kena kisasa tourner. Afute les billets aller-retour afute na mbongoni. Via Zoom. Oza posta na ki tourner. Afute la billet na eti. Na tourner na zongi. Po ani ba benga ba na poto te bazonga Congo. Eliko ba ki ba bazana poto ka ba na via bien. Po ba na poto ba osufu pe bazati. Po ni ba lobite ke bino ba na poto bozonga na Congo. Bozonga saka Mireille po ani. Oza posta na ngai na ba chaîne na bino bo na posta le Mireille ko tan ba film na bino. Bo bengisa nga na ye to solo li caché na ngofuta nga chiche. Na sala autant de jours. Na ya na jouer na zongi. Ke na zonga na ovanda na Congo pona tala ga bino. Nebo otambola na mituka nga la tambola ya makolo na moto po bo stonga nga. Nuka maji. Muna application sur moto. Muna za souffrance. Te na souffrance te. Inangola. Somba pe moto. Oh. Kasi na vivre nga na vivre na. Takika ba ni. Na zo vivre na nga na mboka na nga onaza. Mona mboka na za. No vivre na nga bien. Elo zo sa nga ka pasi pona ni bo nyokola bo ninga kana zo nga Congo. Po bezani. Bafuti mutu mbongo te. Pole no yaka ba chokola ngamba mo. So oza kwa mutu kuna kwa shonto. Rankiniez nan. Rankiniez. To sekara na milongi na 4 na baketu.
bino ba artiste sakanako basanga baliweza lekleke bangisio mingi bangisinga mak surtout oyo pene katinga katikati eza ya Diana liwa Diana ekatanga pena katikati na lela te Diana kufa na banda kufa titi bakunda na bimisama ya misu te elekelanga liwa na ye alokwa liwa ya Diana na ya masirika baliwa wana bata teatre mibale elekelaka ngai asika mwana na bino bosali filme do baliwa wana mibale na zaso na vandi na mitunaka elekelanga vraiment Parce que ce matin, on a monté sur mon moquet, il y a une moto. Quand on a internet, on a fait filmer, on a fait Gabi. Et tant qu'artiste, on a fait Maramanga, ça qui on est. Il y a un gars et l'autre c'est que la mona que la monde théâtre, la mona nion c'est normal. Et un l'autre ba ko bete la lisona ça que oh et oh yo ate oh te na mona nion c'est non kan non. Pour na au landela va ba paramètres. Te na landela na ngate. Na landela te pour na ko landa te na bando ko la ba vie privée na ikoma ezongi si bozo te na landa te. Na yoka kaka oyo ezaki ke na kozwa leçon na zwa pe leçon o pe kokoi na zwa te na tika mais liwa été eswanga makasi liwa mwana wana na kati ya ba génération na bino bosa ba théâtre ba mama mikolo pe ba dina pe na bana meke est-ce que mina ba a yoka pe groupe peut-être ko mapena jeune garçon moko pe ya théâtre etalinga te mbadi mtoye ningu banda ndingu 600 ibo bimana ba jeune garçon théâtre etalinga ite to yozanga etalinga kutu leke leki chomoninga ngako eza eloko kokanga te ene eloko pe osala te ke na mono ngoki na mono wi balobi na ngai te nyonso eza normal nyonso pe na mokili non so bandi kokota ngo mosi to tosa debana totanela tongo wat totanela tongo po ondima te basala ngo baza na théâtre nayebi te nayebi te po natambola na mutu te oyo natambola na mutu te oyo mutu aosala likambo nde mobo olinga mema mutu take komona nini na ye amona pasha na ye amemo te to lokola nga nayebi nga na part na nga nayebi na nga te seki baninga na nga mpe wana nayebi na nga te mosu koyoka eza komona toza batu nga mpe na kosepela na yo to batu nasepeli na nga na yo nzamba lola likiti olingo baola mokili koma affaire benini toza batu place batu bazali toza batu amote yango basemence yango ezolataka bino mabe bosali trop na bo jeunesse yo bengi yango mabe neti eza nini mabe nini oyo olingo bengi yango mabe boluka bana bagarçon mike ba théâtre bolingalinga bango neti nga mpe na mirende naza na nga naluka succès ekutu te nga luka na nga succès te nga succès elukanga mpo nga na banda théâtre lere wana internet eza te lere wana baotala nga na cassette nga batala nga na cassette nga na oleka na tv na congo lere wana bachaine ezaka misato oyo elekisa théâtre oyeba susu misato ka toyaka 3 groupes tolekaka rappelez biso susu groupe Salongo groupe ya pas sans souci na Swabala 3 groupes ibando le kanko vous comprenez siko tala côté na uti na côté na okende nani na sa jubileti na sa pas jubilé na tiki na théâtre non sali pe na jubilé tant na ko ça 50 ans na 50 ans na jubilé na tangisa mba mona tiki ils ont nommé en 1900 combien? Oh, tu es gros, 60 ans, 55 ans. Il y a un bangot. Il n'y a pas de bango. Omoni ngam kono ko sa 50 ans nga. Leki tu na bomba on te na bengo pa na so leki tu publier mi nga sa 50 ans. Pour faire ça on fête. Na non ça fête. On va page au Bachako, on a la page les news des stars, la maman, la bouche de au poster rayo. Où ça va page andé, ma photo nous on bien. Au moins nga bena na c'est peine ma case malgré bossa il a publicité sans payant. Non fouta na noté bossa la publicité et non c'est peine ma case. Eh bo baksa sous. Photo na boche ki za bien te bakisa omoni su wana mususu wana. Zosko wana mususu wana penza. Baksa su wana mususu chasse mususu boyo ka douleur nga na souffrir
te na bandeli na souffrir te na vivre bien na ebité prix ya mai basomba ngo combien nyonso basalela ngai naza aimé Naboyi noka poison aki. Naboyi noka poison aki. Pusu na mina kia ki na talobi. Na oya. Mino yati. Est-ce que mi resta sur la sainte pour en théâtre, retourner peut-être en Angola? Te na Angola théâtre na valeur te. Moi na Angola théâtre za valeur ata mukete. Na zui maele na ngomoni na sali ata ba 6 mois ou 7 mois na leka ni émission ni na nzondi. Décrit ça ko yebiso. Na boya penza. Na boya na seba on a l'émission T, on ça peut théâtre T. Na vai na mai. Tant on décrit ça a benginga ebisingai. Na ebisete aya. Non c'est émission pour batebele ba otuna akenda wa peza pezong saison. Merci na sabe monsieur belé na seba on na Angola. Ya, na pa na Angola. Toi qui même. Lorsque ba télévision émission avec émission de tellement à part de le monde entier. Motumo pour tout le monde le ba chaîne ba devait fonder ba chaîne et ba Kata TV ba Gabriel ba devait fonder ba chaîne pour ba sponsor ba maman belé na ba poto donc va bien moi ça Natala Kio na yo qui vraiment on peut ce budget moi on fond le chaîne tout aux zones au travailler est-ce que Emile ça a la capacité à ko le zone pour évoluer sous carrière en tout cas les que tu m'ont dit être sur l'andiango aux anatans balaté. Au moins, si nous avons 70 ou 80 ans. Moi, 30 ans, je n'ai pas de libala, je senti que je libala. Si on a dit que théâtre, on a balate. Vous comprenez que on a balate, on a un sentiment, on a un théâtre, on a sepelé ça, après on a un fané. Et comme on a un moment qui m'a balé par le lingot, les souté. Au moins, comment on a passé. Et ah, nous avons un makasi boye. Occasion et monani emeli on a bala na bala pe na vana pe ndaka libala nano na fronter pe na libala na iba pe na libala ezalandeni kinala ndaka ba sentiment le théâtre lobby braza lobby kuna suka nango e ba regret minga vina yo ba et après ngomba nzambe pe ebetati c'est ça on s'est retrouvé bon monde comme na monde si je savais comment d'accord le bango. Non, ils avaient été parce que les gens ont aimé. Oh. Si vous savez mettre la vie, et au vouloir ou pas. Tous les calendriers nous pouvons là. Eh, nous tenons dans l'inga dans boya et son linga na ngatai. Aya souté. Autant que mabala, ba kanglo mapango, ba fiança. Tu peux babalanga. Babalanga pendela mbali mo utara poto na utara alman. Tu peux pas prendre ça. Oh, ils ont mandé bousse simité na forceka. Simité. On va gagner la balle à 5 fois d'ailleurs. Oh, les balles elles sont là faut yokana. Ndi tozo vanda bo photo yokana, soto yokanité ata 15. To yokanité. Comment on va nanda moko ndenge ni so bo yokanité. Ni na bébé saka. Te on est na ngoka ezamba longue histoire simba te simba. Tu yibiti mbala poto bazaka na procédure à divorce. Ba divorce ngo iskata esila akate. Ikia na sa film ikia. Akasi wa filme wana ikia. Ya okomela na réalité. Ba tu fais ça mabe lo sala ba. Bon, bato belé baloba ke titre film na yemo film na ajouté. Nous avons trop jeune. Woso mobala boyinga na sa ile film ke mobala boyinga na ikia. Te on les a titre bata alpha boko la pesa idée na yena titre na yinga na sa na lata ka des rôles pour na mesana de ko lata rôle. Il y a un rôle vinangate, vinangana ko tsona TVT. Mais mon on le banoki na bandobeta vinanga miré na ngola za la kaboye miré na. O pusa nini? Oh. Vous avez pas benga président monsieur Atula? Mon vieux, voilà mon papa. Moi quoi de père? Oh vieux la kabate. C'est tout la copo na mbo. Tu la pota kabate. Et puis c'est tout là. Akaba wala la confier côté en tout cas ko fina buto te vinanga. Akaba kate mbala bataje tout si Atula. C'est tout le le code. Tu m'attends à dire que tu bien tu ne lèves pas moi ça tout ça. Ah, abi, ça me sauve. Bon, on va organiser ça. C'est tout là. Papa la linga bo mingi obimisanga, opesanga ndobo na file na fila mbisi da liati na mukokoli.
yo no moni ba polémique et les internet comme on a Gabriel Aswanina oyo na moni ba moto sili mikolo Karine Manu ba leko misi masima ba ko sa ba débat et belé Europe ça conseil na arana ba nazanga na conseil Europe ça mutu te sauf que muna mutauta na auta na éducation na ndaku na bango moni mnyos auta na éducation neti na mal éduqué pour na kana mta éduquer ngati na pas mal éduqué mais na banga na théâtre maman moko taroté ma baki mira isa finga ngazati mukolo moko to azali boso na nga olobaki mira finga ngazati ngana nda pota na bato génération na ngai na baleki ba ngapo na betaka na finga bato te donc eza impossible pour ça me conseil o yebi place abimate musala mtu pesa suba pasteur ba pesa sunga na zani mama pasteur tika conseil na ngala bomba dem sunza mo pesa bana na ménopause na boko la bana na ménopause na pesa bon conseil ndeni ba tambola na vie lekejo pesa conseil ne ba to ba kota wenze ba zonga na toko et puis toko ya moeda soutenu Europe ça bon ba félicitations na lelo au bazo quoi ça théâtre au ba fond ba chaîne YouTube où ils évoluent au bon mon appel au bête les bon maboko en tout cas félicitations na bino ni on se mo fond ba chaîne na bino en tout cas musala kitoko nazo sepe na musala na bino makasi beau avancer toujours qu'à respect na travail. On s'appelle peut-être la Belle-Vie TV. La tala apena théâtre. Et nga la tala théâtre mingi. Nazo attend tala apena théâtre. Belle-Vie na kangisa ennemi na lobisaki ti. Pour année. Ye mo yebi. Asa ene lekina. Na kangisa ennemi. Na kangisa Belle-Vie ennemi na kangisa pe si l'ennemi. Ba ngom bale ba yebi. Baba leki na ngaiti. Non, bite ba on film boutin, et bite ba on film de ennemi. Na kangisa mo be ennemi. Oh. So ça va monter. Na so ça va monter. Ba yebi na so ça va monter. Na so ça va monter. Blum ba bino na lobisa bino. Na so ça va monter. Na so ça va monter. Merci t'as la caméra na biso, et ça biso bando bani monde artistique ezana artiste nini oyo ashoka mira ça malgré limbisa malgré les cas parce que mudana suka émission na biso bible le biso ki mutasali o mabe o limbisi o bosani nazala bat basala mabe ba koza ata 15 natanga monyos na limbisa ba mpe na bosana po vie eza ko continuer voilà batu o pele msubo to betana na bango libaku babala na bango mpe bango te bato mpe babeta masolo na nga ke babebisela nga mpe ba relation mususu e futa na bango mpe bango eloko te sauf que nzamba za bolingo nazaka en bonne santé ba calcul to ba calcula bato ezara ya nzambe te tant mutazo tsa point nzamba zo longola point azo ba ndenge mususu azo tracer ngana lobaka nzambe soki ezara toujours na kati ya des chemins to ko malem so na kati to zu trouble oyi batina kende bobila kebu le mususu na des chemins wana mutu mopa ko ya embrouiller na kati wana nzela okende eza to tukeno ka wana mona nzambe pa kitisi su mutu mususu wana eko lukoto na kati wana a façonner donc eza na retard surtout na biso na monde ya théâtre na moni Bijou la reine à Bali na moni de la pas Bali eza bien. Aujourd'hui, on a déjà bien, tout déjà mis balé, babali, c'est que dans le monde de théâtre, nous avons zali toujours. Retard exact, les gens sont tous les gens qui sont baku, bunda na mutu moko basala na mutu moko boy mais nous avons bimisé les pasteurs. C'est ça. Yeah, donc to bala na bisoka. Bon bala mais ça la ronde ni to ebike. Là ibini to raïs ça la mingi théâtre mingi ya Kasavu bois, na cave. Mais tout le monde a mis ça peut être azana ba prolétaire tout il y a 24 communes ils sont ko tourner. Que on a pas on la comédien on sauter biso suka ka na njili, ba to suka ka koto mais yo et ça la ronde ni parce que ba prolétaire tout il y a ba commune nyonso yo jouer na kati wana. To za ki solliciter na bango nyonso. Et ça la ronde ni kamwana. Et ça la ngai bongo ndeni mpona ba producteur nyonso za so filmer bimi na poto. Atali ngwa sepelndi na jouaka. Tant on y pas ça filmer ni fois tsanga. Vous comprenez?
nandeko jouer donc on a joué c'est que na joué ya siko producteur mo sozali na poste na pièce na ye chocho aneza na pièce yango moni nazala ki solliciter mingi donc il y a intérêt moroté OK abanda bimala producteur siko ni ndo bimala producteur na bimala bango nyonso tout bongo ndita bimala suna jouer suna 15 bango nyonso 15 bango mbelanga kasi ba vandi ba otafi mo ba oyo ana simanaza na likwanza boy oyo ana simanaza na Vous avez une actrice pour la producteur, mon temps à comboter. Ngana bundela producteur te. Wana penda ba kosi. Ngana bundela producteur te. Nazala ngamba la producteur te. Vous êtes producteur. Nazala moi sa producteur à ta côté. La oui la nzima. C'est normal. Mutam tazana ndenge na yesu ka azaki na bolingo na ya ndima. Nga siko na ba producteur na linga na bima na producteur te. Pour na obanga na ngate. Et ça m'est passé dans la zone et na cachoté mais n'abima na producteur te. Merci. Abima na producteur te. Merci n'avoir abonné. Biso na liste major ba tsaka biso nyoso na liste. Mais major yeba bando ya longola oyo yete atika ba oyo atikaka. Gabriel Ndima. Et ce problème te. Oh, ils ont un problème te. Moi na ma ya isoka ndima ki ne po ayebi kezala ki bongo nga na yebi na ngate na ko ndima te. Non va faire bon la tena mutu na nga na yebi mutu na makolo te za sens te. Et la major Bisadi dit la pêche beauté. Merci na Miraesa ya Mireille to monde vraiment ça libiso plaisir ya kozwayo. Malgré l'homme qu'on a ça suka pontozo na so na mboka malgré pe mboka ngo petit biso ko ya na tambolité fa na beta 10 jours mais il n'y a pas de choix. Ça veut dire 5 jours, il faut nous en mboka pour nous autres habités. Merci d'avoir abonné tout. Il y a Congo Liziba TV. Merci d'avoir tout Bolinga et Kevin Panda Lekechu. Merci aussi à Elka Lionel et Cam depuis la France. On a Bongo Jazz Kavolo depuis qu'on a mboka Libanda en France. Au tout Bayamba Kibiso Tracy Mbelenga. Bon séjour na Ken Piano aussi na Bruxelles. Tout le monde a sous la mérité. Merci Nabino tout. Quelques dédicaces. Pas déception naza suna bato pesa dédicace donc dédicace na pesa kana Blanchard Mwanga Miguel Volant d'Or autrement dire c'est pour le producteur autrement dit Jack Bauer Volant d'Or donc ne change pas l'équipe qui gagne Mutasala qui Mireya Somba Maïté producteur non producteur privé. Il y a Miraesa, il y a théâtre et Kobima. Famille Koutina Mobimba. Bambote na bino, papa na ngai na linga ko mingi. Papa na nga Koutina Boniface, autrement dit Vezo, Vezet. Mon papa, mbote na yo bandeko na nga nyonso famille na mo meveye na Koutina na pesi bino bambote Jaboni Koutina. Motema ya Milo. Koutina bandeko nyonso oyo nyonso tovanda na mona Luanda awa na pesi nombote ba ope bo sepela na ngate ndi na ya Luanda bonyo kwa mate yaka yo pusana ngapi na vanda na katikati eza na normal ba ope bozolinga na zonga Kongo bonyo kwa mate na zonga na Kongo te mais oyo eza na filme na ya Monique place au fo Mireille aya ko jouer na za na ngawa na pona bino futa no ka billet na caché na ngai na oya na nga na jouer na sisi na zongi bonyo kwa mate na onyo kwa mate mutasufa azala boete merci. Oh, make-up yayo. Au revoir. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.